Matondo mingi pe esengo pesa ya kwemba biso na bandako na bino epai wana bozwami ba biso bazwi biso na mokolo to pesi bino mbote ezobalana na bututu pe na moi bozwami penza ebele ya kolanda biso efe ya conscience ba date eleki ebele ba célébration pe salami kasi religion africaine kaka kokamwa ayaka na makambo ezalaka kaka libanda ya batu baduso bazokanisa a bango bayaka na b baduso bazokanisa b bango bazongaka na a baduso bazokanisa c. Confusion na kati ya mito ya bayindo balanda penza banani oyo bango bazolo besengeli bayindo balanda tomonaki te tokoki koleka boye te sans que date ya les 3 mai échappé biso kaka boye ni tobaki te tokende koyamba moko ya ndeko na biso boyebi bazosala effort ya kobunda mpona lobiko ya bayindo na kopanzaka sango nde lelo tokosolola na mokambi ndombele ndeko ndombele bamisusu bayebele na nkombo wana ndeko ndombele mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pe na bandeko yonso bazwi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo mwa lelo lisusu ndeko ndombele ebele bandeko eza na rolo balokola reproche basali bino à chaque fois mokili ezolobelela boye bino boyaka kosopose na eloko o mokili ezolinga pe o bato bazosalela tomoni nini premièrement date ya le 25 décembre mboka na biso pe mokili mingi baselebraka yango le 8 mars ndenge moko ba Pâques pe ndenge moko na Pâques a bobeti ngo kara bobimiso le 6 avril to yena max journée de la femme mité mobiki ya bayindo finalement ndeko na ngai to bando tambola kara boy o mokili balingi bino bokolinga te o bino bolingi mokili kolinga te osomona te sana bato misusu lelo bazako se décider que balanda banani balanda christianisme to balanda religion africaine lelo le 3 mai 1491 bobimise biso date sengeli moyindo ayebango avantage nini eza soki moyindo azoyebaka badate wana pe désavantage eza nini soki ayebi badate wana te maloba epai na bino ndeko ndombele matondo ndeko na ngai tambi tosepeli na ebandeli na bino ndenge bolobi biso tokoyaka mopanzi mosusu soko bato bayeli boye biso tokokendaka lolenge mosusu kasi bankoko baloba soko ndimbola ezete na nkota na oseke likambo wana bozalaki na yango te omoni lelo mokili elali mibu ebele makambo ezalaka lokuta o bankoko bayebaka lokuta tango elali mibu lokwa babomaka bankoko po ya koluka koetufe masolo kobungisa histoire tokomi komona makambo ebele lokola bizaleli ya bankoko nakosepela penza tokenda mwa malembe mpo toye po ya kolamusa bongo mayele ya bato lelo elobamaka tolekaka na banzilo zekoka un grand pasteur aze kote ya bato alobi soko atana eve bali ya mbuma te ndenge tofandi bolobi loso na madeso ekita ekiti pasteur un responsable tata mokolo soko adana eva bali ya mbuma te olobi kaka ofumbwa na makayabu na safu eyawa eye bana barepete yango etikala na mitu ya bato po Adamu na Eva baliaka mbuma yango tokoma kolia na pasi etikali na mitu ya bato Nzambe abota kaka mwana se moko abota ina nani na Maria etikali grave bongo na baservo ya bato lelo komi lokoa bosembo ya mokili Nzambe azena na mwana se moko moto nyonso komaka mwana ya Nzambe soko kaka andimeli mwana wana moko ya Nzambe nde yopo komi mwana ya Nzambe etikali lokoa principe yezeko tambosa mokili en réalité po bato bandi malokuta wana bankoko bayebaka eze lokuta po Nzambe azalaka importe te yango bakatela bankoko maboko bakatela bakoko makolo po bandi mamokanda wana ezalaki facile te o faire avaler bankoko na biso bayindo ke Nzambe abota be mwana moko te lelo ebimi lokoa bosembo lelo ebimi lokoa ligne à suivre mais isika touti ezalaki bosembo te bankoko pe baboyaka koyamba yango yango bakufa lokola basoso lelo badate biso tolobeli 3 mai 1491 libatisi ya Rwanzinganku oyo ekotisi pasi na mabele ya bayindo ingeta mpe bato batangi yango te ni élite intellectuelle
oyo bakendeki soko kosilisa na baniveau ya mundele yonso wana batangi te. Mokolo yango bango bakoloba journée internationale ya presse. Po nini bazali kanga bosembo ya baindo? Po nini bazali kanga masolo ya baindo? Bazali kosala yango na ntina bayebi soko bato bakoyeba esika bauti, bakoyeba kotala esika bakomi pe kobongisa esika bazali kokenda. Mais soko bato bayebi te esika bauti, bakokoka pe te koyeba esika nini bazali kolinga kokenda. Yango babongisi masolo. Le 2 juillet bapesi bana bulletin na etel. Po baseka bino na bozobo oyo bapesi bino ezalaki mokolo ya réflexion. Même gouvernement, même bakambi soko ya mangomba mokolo ya méditation. Ndeko na biso ya mwasi ya kimpavita akotaka na moto. Ezena masolo ebele. Le 29 octobre bakata kumu na biso motu. Moko kamwa bato wana batangiso ya kimpavita te, batangiso Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc abundaki po ya nini? Po ya France. Bango ba maître biso ba esclave. Masolo na biso ba esclave ezena ntina te. Te lisolo mama kimpavita pe na ba classe pe ba beta ngo. Eza pe na bandeko royebiso loko bakoyiso ke ndeko natanga ba Alfonso Premier natanga pe nzinganko. Mais bo kesenezali histoire ba ki batangi na masolo bino bwaka kobeta. Chose bino bolobi. Deux mondes différents. Chose bino bolobi bo keseneyali. Soko ba kobeta lisolo ya kimpavita ndona Beatrice oyo azalaki mosali monene ya Biblia. Mais bakokenda mosika te po baloba na yo batumbaka ye na basango mibale ba catholique. Tango batangi jo Antonio Premier bakoyebisa ote akufaka po nini. Bakoyebisa ote vitankanga wana bundela ka mabele. Pe banani bakataka motu ba catholique. Wana ba comité. Batangi jo Fumu Kimbangu Ingeta, Simon Kimbangu envoyé spécial à Jésus Christ. Ba devier. Balingi to yeba bosembo poko balisa kozala. Oko yeba lolenge kani oko tambola po ya bisika to seko kenda. Omoni soko bosembo yalaki na mokili Fumu Kimbangu alingaki ayate. Soko bosembo zalaki na mokili tango bosundele lone songanzila pe bayeite. Soko pe bosembo ezalaki na mokili ndele lo bato bakoki kotelemelaka ne songanzila te. Mais po nini bakotelemelaka ne songanzila? Po nini balingi te koyoka ne songanzila? Po bafandeli na lokuta ndele lo bosembo yeyi kokombolo lokuta ekomi etumba. Dans lokuta ngo kaka bino mutu bomona ka yango to lo babongo. Pourtant on zo affirmer que bavandi na lokuta que bango bazo bundisa bosembo to lo banini bino na ngambo na bino onu so bozolo ba yango bozo considérer ça bosolo o baninga muso bozolo ba yango na lokuta. Moto liboma abengaka pe moto ya juste tala liboma oyo. Moto juste yo lobi tala ye liboma bi yo moko pe liboma. Sika poto ye bananya ze vrai liboma neto keina kotala. Yo liaka moto liboma pe aliaka. Mais botala sika bilia nini bolei ya lei na fulu yo lei bileo ya peto yo lati bilamba moto liboma pa lati bilamba bo finga na ki maboma bino mibale mais sika to komi na ba comparaison tale lamba ya lati tale lamba yo lati moto liboma pa botaka asali pe bolingo atizemi mais tala condition moto liboma tirizemi tala condition yo tizemi okolobate po aboti po alati po alei ndi azemi moto kwa yo te alei nini alati nini aboteli lolenge kani tango biso tolobi bango bazena na lokuta kasi tokenda sikaka na ko comparer te tango bango bafetaka pak ngo ezalini e bandaka wapi po nini ba chinois bafetaka pak te po biso abana bapemeli yango poso mibale 2 semaines ya kozala na ndako chinois fetaka yango te po nini ba arabe ba fetaka pake yango te po nini tokei na le 25 décembre Noël po nini ba chinois ba ko fêter yango te plus loin même 1er janvier nouvel an ba chinois ba zena nouvel an na bango te to zongi tango tolobaka bonzambe ezalaka importé te bango soko ba ko beta masolo na bango biso pe to zena masolo na biso mais lelo c'est contradictoire mikanda bana batangi netelo etangisi bango empire romain etangisi bango soko makambo yo zeko leka na Europe esali Europe bosembo ya mokili ya baindo bato bayebite to bandela ka wapi biso baindo ba intellectuel bakolo bato bandake na makako o mondela tangisi bango
oyo bakei na eteni ya religion balobi te tobandaki na makako te wana c'est purement scientifique mais toutaki biso nyonso na Adam na Eve oyo batangisi bango biso étant ba conscient toko prouver biso na bango noir sur blanc soko moyindo akutaki na Adam na Eve baze mindele lelo mindele faut ba continuer ko bota bayindo mais tokoliki ya ndeko nanga netambi mopanzi sangwa moneno ze wana soko lelo mwasi na yo aboti mwana ya pembe kaka mama moboti na yo ndenga ye na maternité tango atali mwana wana atali suki elekuka ndenga bimi abi en tout cas tambi yakawa mwana na yo mwasi na yo akoloba malamu wana lolenge biso to bota makate suki elekuka wana poso wana ya biso te ata bango ba pasteur bakolobaka to uta na dana Eve mwasi na yake nda maternité bota mundele bako divorcer yango to zeko la kisabango ete oyo boyebi yango te réalité ezelo kuta bo fandi likolo ya lokuta bo sembo yali moyindo abungisaka bunzambe moyindo asibisa colonisation yango na badate na bankota na bakombo na bilei ekomi ko coloniser biso bayindo nkota na biso lelo ata na lobi kitoko ndenge nini bato mosusu soko bandikaka kotala fois sapé po na zeko lo bankota ya ba moins homme kota ya ba moins intelligent ezana ba kota mosusu o lelo mokili mobimba to robenga ba langue internationale to romona français sana kati anglais sana kati portugais sana kati espagnol na allemand mais ezana ba conférence monsieur na Nations Unies ko lo balingala te ndeko ndomele esikana quand même yo moko na komona ningo so se défendre zo mona ko sa pe moto ya mayele oyebi ke bien ezana ba conférence monsieur ko balingala te yo ko mema lingala ti na ba masolo exemple index na États-Unis totanga la lingala to ko lo balingala ndenge nini ndeko na ngai Barabo baze bana na yo banankasi na yo telelo basala effort yango te na ba conférence minene barabe bakendaka balukaka ba interprète Chine le développer lelo na français te na mona ba dirigeant yonso américain baleka na moni dirigeant lobby français te na mona ka ba dirigeant français na mona ka pe dirigeant yintalo ba anglais kaka ba dirigeant africain ndefo ba manyola anglais ba manyola français po ba miyokela topo ba miyokisa mongongo na bango na mokili yango na lobi tango to sibisaki colonisation na bilia na biso lelo ndeko tambi soko dwika ka misolo mfumbwe komi bilia ya soni matembele komi bilia ya pauvreté foluka nano maître cuisinier auta soko place nini intere soko nini a changé plat soko lelo simbi misolo objectif à liboso bana foba koma koloba français na ndako mais chinois mais moto a vivre à selo mama kokina ye silande konanga français e makokite ntaba ya motambongo ali akanini ntaba po soko taba ya mobola zeko lia matiti bongo taba ya riche ayaka mosuni po komi epa ya riche abongo lele te to bungisa nde bonzambe ntaba lia ka matiti po eze mpasi te po eze bilia kontra na ye na tata keli likolo na se moyindo alia ka matembele moyindo azena bankota na ye ki Kongo chiruba oyo yoso po eze kontra na ye na tata keli likolo na se soko to kosala brassage soko to kosala mais to luki interprète to tina kati te trop ke sala maka ndenge nini boya na maya bino biso to ye na maya na biso to kotonga boyokani to balisi ba président ba kiaso ba ki Congo liboso ya François Hollande to ya Donald Trump asolo ba ki Congo to swahili to petit luba wana komona ke bo se sentir à l'aise ke azo valoriser culture africaine pour na makumbi ko sala na ye nzambo ya lingaki abimela na contrat wana biso to leki na mayele soko nzamba yebaki ezentina te bato bayebaki Congo ezentina te bato baloba chiluba mais mpo nini achaki bato yonso te baloba français falaki mokili mbala moko ezala na français ezala na anglais bisika yonso mais akaboli bato na bato kolandela bankota bato na bato kolandela bilia nani apesaki oposa ya mfumbwa epi formula kolamba mfumbwa batiaka yango mwamba nguba pondu soko ya limbondo batiaka yango bicarbonate po esalama limbondo nani alakisi yo ntango tolobi bicarbonate bato bakenda te na bicarbonate ya pharmacie tolobeli bicarbonate naturel bakosalaka na nini ya mbila tata keli likolo na so tolobaka nzambe ayebi kokabola kozala ya bato moyindo mpe yambo tokutana na loposo pembe yambo tokoma na date oyo nano oyo penze kwesi bayindo po kokutana rwanzinga ku na loposo pembe ze kokutana ya liboso te ya biso bayindo na mindele na Egypte salemaki boyebi soir à 2 heures de Sara mais wana tolobaka eze
kokutana oyo sika biso tokoti na bofuti niongo maso ya biso kwei sans identité okotuna moindo kombo na yo nani Jean-Marc François okotuna moindo kombo na ngai bazalaka na bango ba mambweni lelo bakoma ba Dorcas bazalaka na bango ba Lukezo bazalaka na bango ba Manchukina lelo bakoma ba Blaise lelo bakoma ba Xavier. Colonisation prénom soko tozwi yango prénom eloko ezeko koma yambo ya kombo ekomi yambo ya kombo pe uti wapi colonisation ça peut être mabe mais molimo mobimba po nini ba mindelo baseko bota makuna bakoki pe ba bota ya malamu etikala kozala teka mabe kaka na mabe na ba mabe tolobaki moto liboma fingi moto ya juste liboma moto ya juste pas fingi moto liboma sika to banda kokenda na comparaison yongo to komisika na ba comparaison po nini loposo pembe ta bota mi pe kuna apesi mwana na kombo Manchukina apesi pe mwana na ye ya mondela bota kuna kombo Mazebo po nini te yo kesonele ba kombo Mazebo justement etelo wana ya kokonza ba komba ba noir nyonso ya bino mabe yango tolobi bazalaka ba mambweni bazalaka ba Manchukina ba koma ba Dorcas donc ça na prénote ningo zabo mais ndombele botale bato ba yebi ba komona ndombele botale oyo eze significatif eze koloba eloko ya ntina mais tango babengi Pierre loba na ngana no moto kombo Pierre elingi koloba nini mais moto wana kaka soko bengi vie libanga ndenge nini boko potana malamo benga et Pierre sans signification Pierre wana kaka libanga me benga ngo na kombo ya français po so ntina te tolobaki lelo to kenda na bato malembe bato ba comprendre avant tozwa ba identité wana moyindo asalaki ndenge nini après kozwa yango moyindo akomi ndenge nini moyindo akoma observateur ya mokili moyindo ya avant mondele moyindo wana yebaka kosala bwatu po akota na mai moyindo wana ayebaki komisalela bakisi po maladi ebandi te tango loposo pemba ye ayebaki kokata bana na yengenga ayebaki kokata bana motolo sans concours ya mondele ayebaki kosala suivi ya bazemi yango bankoko na biso babotaka na césarienne te ba maladie cancérigène ya lakate bayebaka nini na nini elongo bani na motokolia sans mondele 9 mois ya zemi babengaka bango ba sage femme consultation ya laki kaka na bilia bayebi eloko nini mwasi ndenga zeko pusa na pene ya mibu ya kokitisa akota na régime alimentaire eko faciliter moselu mwana respiration kaka ya mwasi ndenge bazeko tala mwasi ya zemi ndenga zeko pema balobi mwana azeko baluka na position ya mabe apesi makolo bakopesa ye mino oyo ekobalola mwana wana na libumu sans baluka kopasola wana sa mondele lelo toyambi etelo ya mondele bato bakomi na ebele ya badiplome tala batitre ebele babenga docteur on basala boye kopasola cancer lelo soko ozwi cancer ezala ya libele ezala soko cancer d'utérus suka na yo nkufa politique biso na Afrique sans mondele toaki na bapolitique ba coup d'état te o so lobelaka ba désavantage mais na tikali ko ka tete sika mokolo bata avantage po eloko nyoso na mokili toyebi ke soki eza mabe na kati pe mabe wana malamu ekozala pesanga avantage ya bilia o moto liboma zekolia avantage ya bilia o moto liboma zekolia na fulu yo komona avantage ni po yo so zekolia lokola kaka lokoti na fulu eze na bilia yo eze na avantage mais balobaka comparaison pesa eza pe raison te mais pour aboutir à une raison il faut comparer soko balobi ngai na leki ndeko tambi na moindo sika ndenge nini bato yo titembe po bato ba juger biso bakokenda nani bakokenda na comparaison biloko mosusu to interprétaka te soki proverbe moko bango baloba olobi yango comparaison n'est pas raison bongo bakendaka na raison nani soko na comparaison te il faut ko comparer nani na nani aze moindo tango ba comparer ba monike te ndeko ndombela aze penza moindo koleka ndeko tambi po ba comparer biso donc tsozo loba boye image ya fumukusu mene ezongi ngai ba défense de sala ya côté melanioso eza école mobimba bokenda ko za la former pour na côté melaka ka maetali mundele to ndenge nini ndeko na ngai pour za na difficulté ya koloba atabolamu ya bote ya ka ba de reconnaissance mais bino mo soki le ingratitude de ce monde na ngamu na bino ba bote ya ba de reconnaissance ozo monter que ça déjà mabe pa nzambe na ebitango mosusu ze mopanzi sango loko ze kotala mingi telefone ze mituna bato bakotunaka ndo ze kokomisa mais soko tena ingaki na lobeze lokola mwana oyo alingi akoti na mokili ya bolingo mobali aze
ko baratine ye aze ko meme na mokili ya makanisi ayebishi abio ebio so na moni otenga na fazaka te mais na loti yo butu mobimba moto alali te ye pa kozala na makanisi te soko akeye pa baparent na ye babi tolingi mobali wana te fois alalaka kutu te soko amoni nga te botika wana eze mokili ya makanisi moto ameli likaya bangi afandi abi oyo pale etage oyo batongi o mabe nga na obeta mpa babandi barazan te na se na telemisi mpe na de niveau ya likolo nga mona obayishi mboku na balcon ayebi te azali nano kolala na carton azali kosala mokili ya makanisi baitopi ntango olobi namoni kaka mabe namoni bolamu te natuni bandeko balandi naze kopesa bacomparaison te naze kopesa bacomparaison soko bino bomoni oyo ezali ya malamu bino botanga moko nga mpe na ndima ezali malamu moto oyo bazalaki kokata ye libumu te yambo akutana na loposo pembe moto wana ntango akutani na loposo pembe bakomi kopasola libumu na bankoko na biso ezalaki soko maladi moko ebeti na mboka basage bakokota bajwi ntango ya kosola na mokili ya molimo alakisi nkisi nkisi wana eze mpo na bakliente nkisi wana eze mpo na kobatela mboka nkasa boye mama yonso azali na mwana nkasa oyo bokota na nzamba boluka yango botokisa bosokola na yango bana botokisa bomelisa bana mpo kisi fo ebatela me lelo mondele asali virus mondele asali microbe mpo kisi etekama lelo bamédecin bakei na etelo mondele basali serment d'Hippocrate moto azali kokufa na mama ye mopital général bazali koleka balobi na bino famille moto otisi kwa aza kakao bakende koluka mbongo papa akokufa bomoni etani ndenge eza kobongwa azali koleka azali kokota moto wana kokufa soko landeli mondele aza wapi on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée bakotongaka eloko ya malamu te na mobanda ya mabe bato wana bazali bamindele ndombe formation nini bazwi ntango tolobeli kimotema mabe eza responsabilité ya moto ye moko de kondombe songa na sunga yo futa transport so pe na pimeli moto futa transport mondele aza wana na kati nalakisi yo esika toutaki te nalakisi yo esika toutaki ndenge nini maladi ezalaki kosalisama nalakisi yo na ntango ya bankoko maleo eyalaki te fozala na 2000 francs na okozwa soko 3 mbuma na mwa madezo obeta te okomi na mboka na butu molili bakumbi epai ya mokonzi ya mboka bapresente babi toyambi mopaya mokonzi ya mboka alobi okokita mai to sokola na mboka na kokokita mai te mpo na tamboli mingi bakei kolukela yo mai molia na yo mokonzi ya mboka babeti loseba babi toyambi mopaya esengi alia oyo yonso moto aliaka nyama ya zamba mbisi ya mai fruit yonso sans obimisa un franc okofuta hotel te mais lelo soko zeko voyager na mikili na bango d'abord aux réfugiés tala comportement ya bato aux réfugiés pour vivre mokanda séjour epai na bango en tout cas faut finga président Kabila ata yebi tata na yo te faut finga président Kabila criminel et génocidaire po bapesa yo papier omoni bato tenge basiliki ntango Félix Tshisekedi adui pouvoir po bakoselaka mpe Tshisekedi makambo Mobutu bakoselaka ye makambo alingaka boma Tshisekedi yango bango bakima kuna bazwa mikanda lelo balukela bango donc bref mondele tozali koloba te na eno ya mondele mais tozali koloba na ntina mpona kofungola mayele ya bato bato bakoki te kose développer na brassage na ezaleli ya bato mosusu te bachinois lelo bakomi oyo bakomi bakodefisaka bagrande puissance mondiale misolo mpo babatelaki kibochinois na bango même médecine oyo lelo bandeko mosusu balandi balobi na nga tala ndeko azali revers abeti masolo ya nkasa bongo kinini eutaka na nini eutaka na nkasa te la majorité kisi nyonso zila ndeko tambi soko lelo bayeli yo nzete ya kinini wana soko kenkena wana bayeli yo kongo bololo o makambo na bino ya bokoko oyo ekoma demode mais soko meme nkasa wana bakei na pharmacie ya mondele baniemi yango basangisi na baproduit chimique ekomi très important mpai na yo moyindo ayebi komilinga te yango ntango tozali kolobela data le 2 juillet data le 3 mai ya biso bayindo moyindo amoni yango moins important
etangami te ekomami te na mikanda babeteli yango CTT lokola na ba institution ya l'état constitution na biso référence ya constitution mais on a besoin biso moko buzo bapenzo so mona tango zo expliquer ba biloko na nyoso belé bande ko na ngongo vraiment bazolo ba kende ko solo bana bien faut to mona déjà ba réaction ndeko solo ba bien mais et ça faut ya biso moko ki mutema be na biso to lingana ka te o mona esika bo vandi kaka zo lingo zo souhaiter ndakisa na pesa ka ndakisa ba politicien ndeko na ngai dollars mais ba o bazana ba 100 dollars ba o sala par exemple ba 12 mois ba futamité munde la za wapi ni sika ona ndeko ndombele et oza malamu ko bana ko interpeller ba konzi ne ba condition ba meki ko bongwana ne ko za malamu ke biso be ba tuna sepeto ko bongo mais soki no ba konzi ba bongwa mité biso ko tali lisolo ya pasi ya bayindo okomona tango mosusu bayindo kama bati bango singala kingo mindele mibale bato yo bazali ko exécuter ko tia bande ko na bango bayindo singana kingo bayindo po nini mondela salaki makasi ya ko façonner ya ko sala bato na ye oyo fo baloba lokola ye oyo fo balia lokola ye oyo fo batambola lokola ye bato wana à l'égard ya bande ko na bango bayindo bango pe bamitiaka bamindele raison pour laquelle ba homme politique na biso bango balinga ko vivre lokola mindele bamitia pe ba maître ya ba peuple na bango basi na bango bafandaka wapi pa ya mindele pona nini po makanisi na bango ezalaka kuna. Bref, et là, mon coup, c'est qu'à ce côté, mon soka du pouvoir, la première des choses, moi, si na bana, faut pas kenda, pas le poso pembe, ba kenda ko vivre kuna batangi la kuna, pona nini. Po bango ba se sentaka bato ya awate, ba se sentaka bato ya kuna, ne ba tindi vina bango kuna. Tango lobi, kaka mondele, mondela kendaka na lo poso, atika laka na makanisi pa ya bayindo. Tango mondela zeko sala, boumbu, azalisi moyindo akomisi lokola nyama ya kanda plus sauvage que tambwe to léopard to lion moyindo soko mondela bi kata maboko ezaloze mwana ya quartier maître motapesi pona nini bazé ko sala ndengona po bango bazalaki bato mondela bendaki pene bakoma ikolia na ba fourchette bakomaki mondela le soko saucisson atikeli ndambo yonso wana elelo bato wana bakei batangi na etelo ya loposo pembe ndenge batangi na etelo ya loposo pembe bakomi censé ya ko reproduire oyo mondela lingi français façon ya koloba ba réaction basé ko mona petit peuple atikali moyindo facilement akosala rébellion po ba basé ko kufa banyama. Tango ba intellectuel wana basala ka rébellion nako sesete kotika likamboyo tango yonso na kozo occasion ko leka na media tango un intellectuel africain zeko sala rébellion asali yango l'intérêt loposo pembe ba minere bazé ko zwa richesse yonso bazé ko kuta na bazone oyo bango bakangi bénéficiaire nango ya ka olingo lakisa mokili ke ba rébellion c'est ça en Afrique eza contrôlé pe dirigé par Mundele commandité même. Non seulement dirigé, contrôlé, commandité, financé. Bandana e bandeli moto ya pesi bango misolo. Nali kanisi. Bokenda bokanga kwe. Nanya koya na mandoki. Po biso na Afrika to saka mandoki te. Mais le poso peme monta koya na mandoki. Le poso peme monta koya na mandoki. Récemment, ba utayi ko découvrir pas ya Boko Haram. Ba nouveau char de combat français. Ba mandoki ba français ba salisika. Yango oyo armée nigériane zana yango te. Mais Boko Haram rebelle à Zenayango. Pana bango, soko ba enlever, banami balé, bako utiliser ba moyen, bako mobiliser armée. Communauté internationale, ba droit de l'homme yoso debout pour ba récupérer banawana. Mais Boko Haram a kanga soko 200 lycéennes. Tel est là. Soka se peut les libérer, zomi. Soka se peut aller qui sakaba vidéo na bango. Au vu au sud, tout le monde, communauté internationale, batikali indifférente. Indifférente ba fandi balingi maboko motokol bate po nini po bango nde bazé ko parrainer mpo ya pétrole po ya diamant po ya oyo bango bazena yango posa donc na monité bola munini oyo ngai nde kondombele na kokina fanda na obilo poso pembe bola muna ye soka tindi vaccin atinda ki déjà maladie moko yambo soko natali mondela sali nini atindi bakisi en tout cas na kokeba po bakisi wane za ka mingi périmé ba changer ba date d'expiration. Na monité so lingo lakisa mokili nyonso oba memela khabiso za kapona ba nuire biso to ndengeni tata
yo kanisi yo kokolia kana loboko ya moto akoleso na makanisi na yete kanga miso ngala bandolesa yo tio kotonda webi ni yakolesa yo te tokolikia tozala na ba sentiment te namona ka mingi bande ko musuba kokomela kangai tango musupo abala mondele azeko bota bana nande ko ya loposo pembe to simba tete bo sembo zena ntina te bati yango bizeu pe lokutata soko bakotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta bo sembo tokolo bango ndenge zali loposo pembe oyo azeko sala pona kolalisa moindo pongi pe kolimwisa moindo na kozala ya mokili pe kolimwisa moindo bandeko boso mipenza ebele telefone ya kita soko lingo réagir otinda testo otuna mutuna pa ya ndeko ndombele oto yambi na poko lelo obenga biso na 082 319 22 25 numéro ya bapel na ba testo 082 319 22 25 082 319 22 25 topé na 089 73 29 974 089 73 29 974 émission en direct fréquence na biso ezali 89.0 soko lingo réagir na bapel na ba testo ndeko ndombele azala na 089 73 29 974 topé na 082 319 22 25 ndeko ndombele tokotanga quelques testo penza na bandeko pena na bandako kita na ngonga oyo bonsoir ndeko tambi na sepeli na ndeko ndombele na ba argument zo pesa mais eloro moko il faut ayeba nzamba azaka moko tanga zoloba bamemeli biso nzambe mususu nzenga nku azwi batemi nzamba azaka moko biso nde esengeli na biso tolingana po te tolakisa monene ya nzambe wana pai na biso ndeko Jean-Jacques depuis commune ya Lingwala ndeko ndombele ndeko Jean-Jacques alobi asepeli vraiment na argument ningo zoloba mais moi reproche ezali ke nzamba azane kaka moko biso de soki atolingani tokomona bénéfice ki bonzambe wana eloko zo sala biso zo diviser biso ezaka kapo tolingani ndete yango zo komisation na ba niveau o mais nzamba azaka kaka moko akili biso pa kili na bango ningi zo memela biso c'est tendance zo ningo kabola batu na batu bazana banzambe na bango bandeko bo réagir na 089 73 29 974 topé na 082 319 22 25 émission est en direct malobe pa inabi wana ze motuna ya ndeko matondo mingi nzamba ze moko na oyo batangisa ye biso nzambe na biso abota na mwasi ya moto te différence ya liwana bango batangisi bango nzambo ya bota na mwasi ya bato kasi yewana wakili to nazolo baka nzambe moko kasi yewana yango na lobi papa nzambe na biso azwa na egori gosote nzambe na ye abota na mwasi ya moto te nzambe soko nzambe wana o ya bango baratinaka Maria mwasi ya bato epai na biso nzambe wana abota na moto te donc différence ezali